ka Karine tozonga boy Karine mami pardon s'il te plaît kotika biso bongote papa yeka kotika biso te moni sabatu nini nde yoyebi Karine est-ce que aujourd'hui Karine nde izobeta make Karine na otika yo mona internet yango ndenge nini par rapport déjà oyebi déjà comment Karine a fonctionné nga bato na kota ba makambo ona mona moto tout so simbinde Karine o mona ndenge na ko s'attaquer komika na YouTube na mama mukolo ka magalilo mama soko tele wana za mamati o mona ndenge mutu azana milimo mabe ye faut penda que délivrance pas pasteur Coutinho pour na poto pour makambo mama finga makasi bongo mama mobimba makambo mama na zolo banatali penda na bitala mama o nsambe kala toyebeki bana poto ba bato ya respect baloba mingi te mais lelo bana poto bakomi nonsense na yebi soki biso mo penda bana Kinshasa to komo na meke to komi égalité na bana poto yone bana poto faut l'air mo so ba bo marché et ça batu musu bazo sambu so ba crédibilité no bino pour bino bata poto botindela biso poto vivre siko tala batu lokola magalilo mama ovando finga loka moto loka ba Sylvie mo TV ou ba ndoko finga ye makolo boy omoni lelo limite ke Laurent mama Sylvie akoloba akobimisa ba gros mots pour afinga ba jamais osali loko na telo ngina loba nekake tout se paye ici ba personne to combien de familles mama Sylvie asungaka tala niveau ya mama na kimuta malamu tout se paye ici ba wana posa bana ozara pe na posa likama yosko vandi ofinga ka mama mukolo bongo apesa sa responsable ba na mibale na ebite pe yo so bota na ebite soki yo po bota obanda nyoso tu ba oyo toza pe bana mama Sylvie janvier wata yo za mona mama Sylvie biso ba oyo toza bana mama Sylvie ni ya kosakana te ngata na tala ki video na tala bia o to ko dimine na minutes muke ezana batu mususu junior dawo soto bito bando take ba to pesa wa makambo ba magalilo mama oyo na mona ba loka ba ifeti kalumbu Sylvie akaya Sylvie na natonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no to beta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV s'abonner na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya s'abonner boya ebele boya hésitez boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti pute makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Lokeba bolingo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo pema Sylvie akaya Sylvie na natonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no to beta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner
boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato baza na motema ya kosalisa, bato balingaka bato balela bato, vraiment bobosana te soki boza na mitema ya kosalisa, boza na envie ya kosalisa bato, de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel, télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bosabone na officiel TV Mode Sylvie TV. Bosabone na site ya Mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone boya ebele. Bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama na biso Lukeba bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te. Voilà les amis, merci car Naïbi Kibouza Ebele a otala biso devant ba poste télévisé mino partout pour otala biso bolanda biso monde entier mobimba. Donc c'est votre chaîne Sylvie Mode officiel TV avec Junior Daou Mobutu na bango surtout aujourd'hui. Je suis pas seul, je suis avec Janvier Wata. Avec Janvier Wata, to solanae se concerne Maramoisé Mia Karine. To solanae se concerne Otomoni Lelo. Ba fingeli biso ba mama na biso ya la Chine. Ba mama na biso ya bana membre. Tout le monde ba fingeli biso mama na biso Mama Sylvie, ba fingeli biso ba mama na biso Charlotte, ba fingeli biso ba mère na biso Oyo et sali bien té. Vraiment to solo on a Janvier Wata waza défenseur ya Karine Mokonzi, to yo kapi ba propos to ba vérité oya yenango. Donc merci na fondation Sylvie Lukeba bolinga handicapé. Merci à Mama Sylvie surtout na confiance aux PSA. Donc vraiment on est toujours ensemble et puis bateau tout batal rabiso ba s'abonner à la chaîne Oyo, bo continuer à s'abonner parce que vous allez jamais dessus awa la Sylvie Mode TV officiel. Très cher ami, je m'en vais directement saluer mon invité. Il est juste à mes côtés, Janvier Wata. Donc lelo ayena ba vérité Oyo batu ba linga ba kosa biso Janvier Wata oya to azana ba preuve Oya marambo yo izolo mama ya lokuta partout na ba page na ba réseaux sociaux. Donc Janvier Watambote. Ouais, mot de judant là. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé qui toi aussi père. Janvier Watana sepeli vraiment comme on a yo et ça la rend bien pour là ça pena qui osa soldat. Janvier Wata boni basango ya mwana ya ba maman. Ouais, mwana ba maman ngamu na santé très pépélé ressorti na pesi Karine Mokonzi la baronne bote na pesi ba maman ba Chine mbote ba papa ba tout bolinga biso surtout au soutenir biso moralement physiquement na pesi no ba mbote na bino place boza ko banana Mama Sylvie Mode TV na moni ma Belgique na moni musique maman Odette na pesi na moni Mama Karel ba maman tout ba soutenir nga tant na zaki pe na ba problème na pesi no ba mbote Soudan na bino to so la kan des alara mingi on le bezate. Vraiment mingi olobayate donc vraiment un grand merci mingi na Mama Sylvie
malgré mais maman Sylvie aza mutu oyo azalaka motema monene ye azalaka wana mpona bato soki ayoki kaka moto azwaki problème aye mbangu kotia loboko mpo bamama boye na la Chine baza vraiment mingi te donc so bwana bamare aboye loka bamama Sylvie te mama Sylvie umela vraiment maman Sylvie janvier wata donc vraiment on a aussi ressenti tokos makamio surtout c'est bon nazongi la cop na ngai cop na nezonga janvier ko boyibaki wana janvier na multiplier sur makambo nakomi nake janvier wata mokonzi ye soda ya kosakana te vraiment soda ya kosakana te mais janvier wata donc toya parce que ba sujet eza ebele ba makambo sola eza vraiment mingi mais to banana no oyo eza nanu très important plus important lelo mamo oyo ya zemi ya Karine oyo bato bazolobela yango oui biso to na kati toyebi ke Karine enfin lelo nzamba sali bato bafingaki bato balobaki mabe mais aujourd'hui Karine Mokonzi nzamba sungi nzambe apamboli na nzela libala nzamba sungi na nzela oyo bayebaki oza mama omema mwana lelo Karine Mokonzi toyebi ke nzamba obatela et puis azaya nzambe parce que to moni mingi na ba mabondeli lelo janvier wata yebisa biso Karine Mokonzi vrai ou faux lelo Karine Mokonzi azana zemi bon moni nyonso baloba on écran te bato ebele bazotala biso toyebi tomona lela bainconvénient ebele sur l'écran mais bayebaka ke Karine abotaka aza mwasi areglaka mpe akobotaka mais Karine bato bachanza mwa maloba to oyoka lelo batelemi likambo zemi so abotaka te lelo tokoma zemi wana boye mais nayebi ke baochange nzambe akopambole akozwa mpe ka zemi ozoma toyebi bafi ebele bakumisa bazemi na babobi sor na bango bana bamonana te na mokili onde pendeke bato bozosenga mpo boyebaka komisa zemi bato bakumisa bazemi toyebi bana abota morni internet amoni internet oyo ezaka église te tolobala plus ba vérité mais là mobe tokomi na ba discrétion ya koloba makambo na biso vie privée surtout loka Karine Mokonzi ndenge aza wana toana tante toyebisa bino aza na zemi ou aza na zemi te mais biso ngamo personnellement nayebi ke Karine Mokonzi akobota po aza fille loka motu nyonso omoni nzambe déjà ntango bakamultiplier vous ozomona mwana mwasi nyonso il faut kobota Karine abaki akobota na bowumbu te tiaka abota na bowumbu te akobota aza mwasi bovanda bino calme au moins que tout le monde a que Karine Mokonzi aime télé sur YouTube babala yi problème lelo komi zemi problème atali nzaka pambe longo suka pota problème nazo sepela na ba mama nazo sepela na batutu bozo sela Karine Mokonzi ba publicité makambo ebele pona zemponi to comprendre les artistes omoni Michael Jackson ba ne bato tikalo bona ba mboite ando la tsia ba masque Karine Plaza Star makambo zemi ya Karine na minute autre le bango te azala nango te personnellement nga pe j'avais nayebi nanga pété mais nayebi ke Karine abotaka nayebi ke Karine abotaka wana ba Michel Kodamboka ba yebi ba Cédric Panda garçon play Nelman ba yebi ke Karine abotaka na bango o vandi pendeke monaka Eric Wena poto de Bundes place azebi ke Karine abota Eric Wena yebi nda Karine abotaka ba mena biso ba Francine Sambwisa na peso ba mbote mena so ba Claudine Ebuka motema teliko propre Fallon l'âme c'est aigle jaune na Panam na Poto na Paris abi ke Karine akobota za mwasi ba chance ka maloba bo chance maloba yo pena ba pendeke ba yuma ba vida kala ba yuma ndaka ba vida penza kala pona ebi nanga Karine obota ometanga obota ba luka sujet mosusu ba sujet tout o boloba pa na Karine akokisa rango so bolobi boy akomi bo chance susu ba gloria bazali azi baken bazali azi ba grâce mbizi bazali azi poni bolobela mamu na bango te vraiment soka ya Karine Muke mbala moko bo attaquer 6000 émissions eke zongi bo ndo finga na muta lati bien a sokoli ati ba beauté te biso to sepela bo poni ni biso soko finga biso o baxela biso des chances ozo baxela biso succès to ki ka toujours biso linga kombo na biso net nga pensa na fanso ba babeta kombo na internet kezo net to na zoka ki ba esclave na linga bona mamda ke oui actualité zanga net to comprendre que micro actualité zati micro actualité omsu ba to ba continue on rappeler bona ozema Karine azana ngo ba linga ne ba yeba vérité mais bo tikala ka yeba vérité te bo yeba ka ke Karine asambelaka ma Charlotte ndenga azana bike mwana ye akobotaka un jour nzamba ko pambola Karine akozwa kaka zemi bozana bino calme a zemi vraiment a zemi c'est bien
mais mon pe photo telema poto abatu photo lobelara déjà to sololara déjà marambo yo po oui ndeka obigi ba sujet bota marazaki o ekomi oyo oui mais photo solola tant que tout le monde makambo oui aujourd'hui on a de nouvelles que Karine Azana Zemi pour ne pas dire que akobota donc mais Zemi on a vu avec papa Eka vraiment félicitations naïe mais est-ce que papa Eka est-ce qu'il a régularisé Makamboto à Sali Makambonion surtout au moins dans mobile à Salaka pour les lots Karine abota na kimia pour les lots comprenez que tous les africains ozo confirmer que abota na kimia bino est-ce que bino ba médecin dans le sens que abota na kimia pour tous les bateaux te abota na ye tous la procédure mais yango na kimia pa abota na ko ba bongo te po emsundo ngozolo ba batala ka biso baza mamo ba mona ke ndire yo yebi ke Karine na ze moni Karine a créer ba base na ye a créer ba problème dans le sens que moninde zalaki mwana bateau zoki mwana bateau te eka bala bi Karine abala Karine yebi ke ba multiplier ba rozala mettre au gauche mettre au gauche ma sécurité toujours ya kosakana toujours mona ye moko le seul et unique mobali ya Karine yebi ke mwasi na botaka bovana bino calme donc on dossier oh ba changer yango le Karine akoma papa Eka est-ce que les lois solo lipena na famille ya solo na famille mobimba ya Karine papa Eka pour te dire que ya o que biso sonité bon ba solo lia ama mobali ya ki pour la succès te pas so ya ki pour la succès bon on mona mena que Karine azo poster ba ça ba vidéo bika Karine Lazara na comprendre que ya za mutu mwa za na discrétion na ba makam na ba on mona mena que Karine na yo kaye pas yo kaye bazo solo na couple na ba otamba couple bolingo harmonie zali couple ya bien penza yo sentir bolingo zali yango wana na biso bato baza na bon calme Karine obotaka ba mabala esalama bato babota mais bato bozelaka bamonaka ya Karine poni bon tala niveau start ton esa no mtalisa bato na YouTube eza Karine Mokonzi bundima yango te ye tazo brosser kaka bo ba filmer yo komona ka succès na ko sorte ye succès likolo ya succès Papa King na New York 001 Papa King wana na vie nanga omona ke bato basozelaka mona Karine mais bomona bango pete bomona bandola ta masque lokwa maquette aza moi mobali to mwana mwasi soki lelo aboti ngana souhaiter liboso to non moi mobali pona bika kozwaka azeli pour bala ta ba masque so alo msubi ba mapasa mdoko mwasi na mobali pona bika nzamba sana ba circonstances no so msa fanda tamdake abato bosika fiubu pour Alex bien msuba bozali na mwana moko ya o doubler ba mobino aboti ba modi sex mwasi na mobali na ebiso suka ba oyoka su mutema pasi ya kosuza mapasa ka c'est pour chef nek Mokonzi pe ebisenga kino ndia boy Karine obota pe mapasa ouais biso to pambo biso to ngala bota mapasa mwasi na mobali batu benda balela batamda de na mbala moko bo ba Alex même ngaza mwasi ya mabuta elo benda na olinga ngwana fenek Mokonzi yango te kasi biso to linga liba mapasa double mbala moko sala nga bien makasi to linga sko batu ba ya ba changer sko mode de vie ça bien. Vraiment aujourd'hui donc c'est confirmé et puis tu dis que Nzambe a tzédé à l'oboko donc o Nzambe eza Nzambe donc vraiment fongami likolo fongami na se janvier Mokonzi to yo qui peut déjà Karine déjà to ebité YouTube to vivre nini YouTube to liande nini Nzambe na ngai to lela pour les lots on nous a appris que Karine selon ba information Karine azotika YouTube janvier wata Karine otika YouTube janvier wata yo lobini na marambo bon eloko na lo baka kotika YouTube te soko atiki ba via ba te belé baby moi to kota ba vite pour na ba miniature izalaka Karine tozonga boy Karine mami pardon s'il te plaît kotika biso bongo te papa Eka kotika biso te moni to lera na simane bana biso to futela ka ba minerval biso nyonso mais monsieur faut combo na ye te il faut comme moni so Karine tiki kaka boy ba Grâce Mbisi ba Magali Lomama ba Chantal Bola ba Mamemi ba Gloria Olangi na ba Gloria ba Ken Piana ba Matika Songo omoni toute génération nani amukuse wana bandalo amukuse na bandalo amukuse boya bandalo bango nyonso tout obosani na bosani te na bika bango nyonso amukuse yo tangi komonene nga na MC zo komate na o amukuse yo amukuse wana bandala sa chaîne finga Karine R nyonso tout amukuse kota block wana wande na yebi te ngana yeba lo soki lokombo bango nyonso tout nazo biso ke ba Mike Lokombo
te a Mike ya mutu nanga biso tu na ba Mike te Mike lokamba mutu nanga bango tu biso tu toyebi ke toli finga Karine oyebi bon na yebi te ke Mike afinga Karine a commencé à boulot na parce que finga Karine o msongo mona ko s'attaquer na plus na mona finga Karine te a commencé l'émission normale mais ba yeba ke mutale sa biso Karine Mokondi nga moko na sengeli bino pardon nanda mabete po boko tsara ba vie yona bima mikotika YouTube te parce que yo tiki ka YouTube atokufi. mais aujourd'hui na bateau tout oui ça bon étant que j'avais wata toyebi ki yo koli na ndawa Karine yo koli pembe na Karine oui ça batu nini nde yo yebi Karine est-ce que aujourd'hui Karine nde izobeta make Karine na otika yo mona internet sango ndenge nini par rapport déjà oyebi déjà comment Karine a fonctionné. Bon nga na kolinga te kufa atika nandinga mabeti na kolinga te jamais atika na linga to zanika toujours poisson to zana été na zoyebisa yo ba via bato zo comme en danger eza bato ba yaka cop oyo pona avantage pour Karine Mokonzi la kibiso cop morobo eza mystique bato ba ya cop oyo ba kolelebele eza na bato nsu batika ko mata batalon na vie ba comme ça na internet. Est-ce que lui que Cynthia capable ya kota YouTube pona Karine tala lelo est-ce que que bani belé même nani mani ki akota YouTube pona Karine na so bato nyonso génération liste eza mulai même atanga mo j'en fais na côté internet pona Karine tala niveau eza bato bande ko envier Karine dans internet on dit bomoni ke baté belé bazo ba coaching ya Karine musuku to bazo ba coaching te kotala ka Karine mon ya coaching ya musika batali ka Karine Mokonzi la ba au monde mec mutu to comme journaliste chroniqueur par rapport à Karine il y a un exemple à suivre yoninga linga bina bisek mami ti mukolo kokufa komiko kufo sa ba internet pa ozo sauver ba vie ya bato misala ezate na mboka o tant yo déjà bato ba s'attaquer plus na yo babi ke ba otala ba yango ne faut zala kaka liesaka mitu ya bato ya ba famille onde nzamba zo pambola place ba mona ke yo koko koma te mais nzamba pousso ka koma poni bato ba vivre aux aider génération en génération azo aider génération ya uli mushe ko damboka mamona bina kosi numéro 1 ya YouTube yona madame YouTube Karine Mokonzi la baron ya on a ce plateau ça la toujours kanam ko le loso Karine atiki est-ce que ba rando eza susu est-ce que ba muta ofinga ozala lisusu to ba sujet ozala lisusu ekozana ngo meza ya bien te ekozana ngo me ekozala nde ya bien te ni esengi kazala kaka yo mona ba 6e monsieur zala ka monsieur subo 1 mois pas mais si ja Karine na yebi ça la ba 3 mois 4 mais na bete obi ke oyi Karine pena aza vrai soldat dans quel sens et beleza ka soki ofingi ka moto yo zela na ko kangisa yo zela na ko salo boy yo zela boy ti lelo msupi baza bo mais Karine ofinga te aza et puis ozala toujours ya kosakana te ta nini kisi toni nzambe Karine asambela ma pasteur na biso ma Charlotte mama Karine bamba na nzambe donc pendant mzela molili babité ofinga été italien étoile asa isa étoile a chansa on ba kombo musu elandaka Karine Mokonzi déjà ba PC ki bokonzi ya YouTube ndipe Karine mo linga ba finga kaye bon kolingana ni mteba kisa biso succès bat batala biso ko na ofingana au moins mec bo finga et motiver nga bo singa linga ba commentaire ba finga so bo finga bo zo motiver nga et ça la biso bien mususu ba finga ka mutema mutema pasi bango ba finga ka ba no mona no YouTube to ba les églises il faut supporter mais sinda ka pa chizo ba finga ka mutema pasi ya solo bo supporter ko ko pesa na nga bongo ko po pendeza eza bongo eza ku tuteke OK na censure te anyo so des ya koloba bakata rapete lo bato kata biso a censure ala te église internet pe YouTube pe église YouTube eza na censure te pour même sous l'examen on faut batala le musique ndenge zala faut batala te ezate anyo so elega ya koloba nyonso Karine atelema asalabo balobelie mais yo bando kangama na invité moko ozala liboso na lité ya soki ya pete okominalité ya kanda akomo pesu ba beza omo pesu ba nini donc esimbaka te siko eza nini baninga pe bakomobala wana nyozo bana tena lobi kaka yo poza mutu c'est que ça pena batu na bino sataka pe bonga na ebité na kota na na bino te nga batu na kota ba makambo ona mona mutu tout so simbinde Karine o mona que na ko sataki nga be mission na sala ezaka plus na protéger Karine Mokonzi na protéger héritier wata totorine ya tembe nga pena na sa place wana. Merci Janvier Wata. Donc on évolue avec Janvier Wata, rester scotché, cimenté parce que tout ça maramu pena ya sola et belé nabi ke botala biso de partout
Donc vraiment on a merci surtout na baboni na biso o balinga biso ba partager ba vidéo na biso ba partager ba lien na biso surtout ba commentaire na ba on peut ça la biso bien bo ebele o bota la biso mais janvier wata tout le monde ba vidéo Magali lo mama mo boya fanda na soki wapi abima soki wapi to ebete mais lelo offing la biso ba mama Jackie na biso offing la biso ba mama Sylvie na biso bolingo bandicapé ba mère na biso ba sungara bato azofing la biso ba mama Charlotte afing la biso même Karine je sais pas yo par rapport à mon vidéo anomi lo belen bon eza na bato musu bakenda ba poto bayeba eloko baosala te bana ba famille na kini neti Magali lo mama na pe na ba famille na kini banda kenda poto atinda kombe abengisa nani en plus ça le roi épique mais azam kusi bata alokola on ba YouTube bango pe to tika bato musu bana ba poto so akiti pe Kinshasa loka ba Magali lo mama yo mo peno tali peno bité o amona poto te na yo mon eza ba eloni sa yo boy eza bazo ko craquer hein mon to ta hiver malilo eza non comprendre te mutu nyonso to ekomika na YouTube na mama mukolo ka Magali lo mama soko tele wana za mama ti o mona mnake mutu aza na milimo mabe ye faut penda que délivrance pas pasteur Coutinho pour na poto pour makambo mama finga makasi bongo mama mobimba makambo mama na zolo banatali penda na bitala mama o nzambe kala to ebeki bana poto ba ba to respect ba loba mingi te mais lelo bana poto ba komi nonsense na biso ke to biso mo penda bana Kinshasa to komo mona meke to komi égalité na bana poto yone bana poto faut l'air mo so ba bo marché et ça batu musu bazo sambu sa ba crédibilité no bino po bino bata poto botinde la biso poto vivre siko tala batu lokola Magali lo mama ovando finga loka moto loka ba Massive TV ou ba ndoko finga ye makolo boy omoni lelo nzimite ke lora mama Sylvie akoloba akobimisa ba gros mots po afinga ba jamais osali loko na telo ngina lo banika ke tout se paye ici ba mama Sylvie ba nzimate ba robota mabongo eza circonstance ya nzambe yo pino vandi na caméra na yo ozo finga moto o abota makolo boy na ye mutu azofinga mama Sylvie makolo na mama Sylvie donc eloni ya leki mama Sylvie na nini aleki na azana handicap bien sûr mazana bana na mibale au moins mec aza moi so tel mec oui azo vivre lo ye aosala nyonso to yo osalaka respect net ye wana mutu na charge koleka o pour mutu na ndimita za marié na ndimita kana mobile na ndako ye aza penda bato babenga ba poto ba passage combiner de mona bana oyo ana Kinshasa batambola na ba boulevard batambola bani yebi combien de personnes to combien de familles maman Sylvie asungaka tala niveau ya mama na kimuta malamu tout se paye ici ba wana posa bana ozara pe na posa likam omoni ndeto bota marato yibate isa mtamba bota batu kompo mona mutu muso aboti ndundu mutu muso aboti kisimbi omo mutu mais c'est pas la fin du monde le but que tom susu mutu soki abotami moi infirme que et comme fin du monde pour eza comme fin du monde yo za makomi bale okufa avant ko leka mutu ngana tala image na yemo natala mère wana na yebite natala pena na ntimate ke mama mukolo bongo éducation ni opesa na bana na plus de 60 ans pena Magali lo mama éducation ni opesa nandi famille ba inaye ba mama famille na ba omba selisaki li soute pona tika boy pona kopo ba famille na ba kipaki li soute tala mama mukolo bongo vandeli ka caméra via Karine via ma Charlotte mais tala via bandeko tala via bana na yoti ekozala bien vraiment tikela biso Karine mo kontika biso ba Massive va ban son ni guerre to continue ba la guerre commencer tout le monde il faut garder position tala ka Massive omoni ba mama na fonza ba pambola ba on ande mabete atala penda association ya handicap opeke sokazi muske akabola na bango asunga bato poto zo sunga bato king tala niveau ya ba mama yosko vandi ofinga ka mama mukolo bongo en plus ça responsable ba na mibale na ebite pe yoso obota na yebite soki yo po bota obanda nyonso tu ba oyo toza pe bana mama Sylvie janvier wata yo za mona mama Sylvie biso ba oyo toza bana mama Sylvie ni yakosakana te ngata natala ki video na natala bia o to ko diminuer na minutes muke eza na bato mususu junior dao soto bito bando take ba to pesa wa makambo ba Magali lo mama oyo na mona ba loka ba Yvette Kalumbu rien à faire na mona rien à faire ba Yvette Kalumbu rien à faire ba yo kota na kwa YouTube tombo Kalumbu rien à faire tombo yo kota na YouTube ba ke YouTube is église omuli ba bêtise oyo bimisaka biso to régler yonde. Est-ce que yo za na ndako na kichaso bando kenda poto otindaka combien na famille na Magali lo mama otindaka combien tout ça le roi joli bébé
Mukusa le roi joli bébé bolanda za pena le joli bébé. Le sou yo fin la maman donc yé pas handicap pe posa mukuse. Ah. Pour batam bien ba piki mais o bando ba de mukuse o le o maman galo mama lo ba de mukuse ti. Ba lo ba de mukuse. Vérité non non kaka. O mwana dose la mwana moko te ozandoki. Bino ba médecin. O bino ba ba nzambi. O ko lo ba ke boko zela mwana moko te. O bo batamité ma bi bo batanketo. Tu comprends que tous les cannabis sont bons. Déjà, ma civil, déjà, le lot, lui a déjà un succès. Le bas comme finger, bas comme c'est les émissions. C'est que l'eau quand ça déjà. Nzamba pambola moto, ou à sala rabola, ou plus na batu. Et on doit se montrer ma civil, TV, ou bas pambola, bas on pense ensemble. Mais Janvier Wata, tout son nom à mango, ou et ça la passe. Bato poto ya lelo to campagne te, so gezanine. Lelo bato musu ba osunga bato o ba osala bien mais bato musu lelo bato apoto kando lobi de craquer ba komi ko bimsa ba gros mot parce que biso même to ando finga na ba kin awa to ando bimsa ba gros mot te mais au moins mutu lora magali lo mama ko finga ko bimsa ba gros mot est-ce qu'ils sont vraiment responsables mama ya boy est-ce que ba pierre respect même na famille na ipena tant famille ne ba otala vidéo abo ya famille déjà balinga ye soutien batala ka comportement ndeko na bango balinga kaya ta lisusu te pa mama mukolo bongo ubando vana internet pour no finga rabato fini mama Jackie alobi ke so akuta na mama Jackie arobeta mama Jackie akuta na ndeni ye mona poto pa bimati atambola apete na matongi na matongi so akuta na mama Jackie fo beta mama Jackie omoni nga sawana finga mama Jackie makero te machaka leki ya mosa mundele machaka na mapango ana Kinshasa est-ce que ya zata na lopango Majaki za mapango yake ndatima namona mapango ya Majaki est-ce que yaza na lopango atana Kinshasa ofinga mutaleki banda awa ti na rompwenga bana kidiaba ozofinga mutu alekio mutu azana banda Majaki alekini Majaki za mwasi ya mapango na biso ngamo buka mula buka kukila za mwasa ba PD ba subela te ngama kamano na kota ngote mena ibika yake Majaki amosa mundele. Mais Majaki za mwasa mundele afingi pe sous mère na biso pas seulement fingi infirme afingi pe mère na biso Sylvie abi mère na biso azal lesbienne. Est-ce que c'est vrai ndé biso to yebi mère na biso nenga responsable bon mère na biso ko za pena lesbienne. Ouais internet ba ko sela ka batu makamba balati bango ka ba pété ba sukola bango ka ba makambo o batu ba yebite net Majaki wana nani ma Sylvie mode azamuta bota ba nemi balé. Est-ce qu'il y a mon place à Salama Mbwana? Au monde, tu vas aller à Kagu. Bape Sakagu. Msubu, ya tikala omona mama nati. Ape Saka elengi, moko ya koko seleba makambo mo. Ponde na ebele mère wana jamais, jamais. Vraiment, donc merci très cher ami Molo. Nous acheminons vers la fin de notre émission. Un grand merci à toi Bellon, l'ingénieur Bellon. Mais Janvier Wata, Toroki ko jamais ko tikayo sans que tout lobby la sujet oyo lobby si batutomo lelo maniqué lilo à côté la qui sinjora à côté de connaît qui sinjora et puis à telemi contre Fali Poupa à lobby Fali Poupa a fingi mboka Fali Poupa a fingi ba musicien surtout dans le sens que Fali na baki que y a za bon collègue ba musicien surtout est-ce que tu es pour maniquer to ezande ni avina bon moni lelo bat ba komi komi zo trop au monde la musique koninga komi lakisate sande musala bien que c'est pe sabatu na ndenga mabete eloko frère na biso ndeko na biso to ko banga même atanga mo pe na tala ki mission non alobi boye abina ba mission congolais nyonso abi so ba bengi sekete ba ngo betsa nani ba artiste musicien minene ya mboka ba oyi ranson bazali ba JB ba kofolo midi so ba bengi siete ba bengi sanene pourquoi mizwaka makasi boye donc ndabo pour na ye ba kofi ba elo côté ba héritier ba elo côté ba fabrique ba bimisa ko tu dis que nzela mo na héritier ba tubomona makamu ti lelo oyebeta na Kinshasa c'est héritier em sous place ana kenda ke zaki bo camarade nde salaki ke ba bengisa yo relation oyo zalaka na ya bien spectacle ningo ya malunga yo sele biso kuna drapeau ya mboka nini ngo flotter kuna pe to mona ke congolais ezaki loko dia omoni elo mo venzo alobaki omona minito so ezaki innocent kune batenga bakraki
est-ce qu'il y a les qui innocent aleki innocent il y a ça numéro 1 te aigle. nanga place na 1 mais il mo loba wan numéro 1 te alongola eso ça ba faux choix toyebi na musique il y a l'équipe innocente aime ça l'équipe innocent na carrière musicale mais boye aleki te moi na innocent spectacle wana yo ça te fait une sur le bel moi solo habité yote atala danseur ya Robino wana babimisa ke wana alati drapeau mboka na biso kalibumu wala na biso kalibumu bonga bozo mama na spectacle na kangi drapeau totika komizwa et atana yo po beta musique c'est pesa bakolo nango zo c'est pesa pe batu misusu mais kolinga komizwa te lelo bobimisa ka disque nzela mon héritier beta double patte est-ce que disque ne yokana komizwa te ba peto latango komizwa kate na musique to yebeza nango ozape parmi so do ntanga 4 5 mais komi mon lingande batu balo bara plus que yo oza numéro 15 yo mo mi placaka te même ata na classe ndeto kinda wana nde botanga atoza mayele makasu moi mon père donc mutako aibi numéro 1 za professeur yo zo travailler bien na on a travailler pe so grade na que yo za numéro 1 à part yo ndengo za wana za ki numéro 1 les lieux ko marama bon mutaza bon koleka za ti on ba bien te wana lobi pe mabi wana eza lokuta linga kutu batu baloba bongo ke yo moko yo mozo omi positionner entre ta batu ba peso yango te ya na sens te ça na sens te o manique mais koto elomo manique lobi elekelinga fort apindole lomo bo je sais pas pourquoi les lomo manique côté les la fali mais abi est-ce que fali azo de Grammy awa pour ana Congo mutu mo peut-être que azo Grammy awa bon atala pété na yebi pété na yebi pété bon yiba trophée na union surtout en ezaba trophée ba copé ezaba trophée réalité eza réalité ba trophée na union ça serait ba cop ya kopira na yango asumba ba trophée asumba na yango asumba na yango ya ba nini azwa oyo ya ba meilleur soki disque soki ba nini tika wanya so asumba na igeti mbomba yi place ça samiga amba ozomo na peso ba moto place ça ozomo asumba na ba sena na Clarisse Muyembi maman présidente ba yebi ke asumba na ye ndito ça to yebi ke asumba na ba biloko wana ba sena na Clarisse Muyembi maman présidente na peso ba moto place ça asumba na ba trophée wana biso benza to okende na ndenge ya bien. Voilà, très chers amis, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Un grand merci à Siwa Stone, donc la bellissime de la presse, moi Sioyo, à Tonda partout, vraiment. Un grand merci. Na cadre Oyambi Biso Lelo, Oeza, siège to entreprise na yo, restaurant, Fifis, restaurant chez Siwa Stone, vraiment, Tozawana. Donc, tous les jours, na poto bo betara tout. Donc, il y a un avenue cadastre, wana na beau marché. Bo beta tout boya olia bam pose, boya olia donc oignon surtout itali bio, bozango un restaurant chez Siwa Stone, donc avec la sécurité assurée de mettre au gauchi. Donc, on est là. Janvier wata torom na soka moi 2 mots na bateau tout balana. Ouais, bateau tout bolinga biso pas ma TV mo TV et toi ba soda. To concentrer sur quoi quand on to zongela ka ndenge zalaka au fingi ma Sylvie to ko s'attaquer na to tika te mais na yoka ki déjà tanga ba makomba ba to ko finga oza ba moyen yeba ke préparer la guerre et commencer tout le monde de position loko za na posa ya komi fulama biso to fulo na ndinga bien to fulo sko na ndinga propre au monde apende ke o koma ridicule au monde biso na Congo si to sambo na biso kala loka yo po lingo mi sambo so pas to ese banque YouTube is église te ozo mona YouTube eza église te to yisa bino mille fois YouTube est église. Préparer la guerre est commencée, tout le monde est position. C'est positionnaire déjà. Pour voilà, 2 personnes, 3 personnes à tout bataillon, balingaro. Ouais, on a passé Eric Oué na mbote place à des Bundes, on a passé Gilles. Mbote, on a fait na ça 4 ya palais. On a passé Gilles na passé mbote. Ouais, on a passé ya Oli Mouched code mboka ya ba code mboka. Na bo sanité ser na Clarisse Muyembi. Na bo sanité ser na Claudine Buka motema intellico et prêtre. Cédric Panda garçon plein en Allemagne, maître Dadi Bigis, maître lourd olympique Mandembo. Wana penda ba ya biso penda ya kati kala trote bozamo ba surprise ba papa président ma papa ifemi na peso mote ba maman présidente ya la Chine ezo dominer kaka. Ouais ba ko ganga na bino ba ke biso toujours likolo tozara toujours.
Voilà, là c'était Janvier Wata pour votre plaisir aujourd'hui sur Sylvie Mo Télévision. Donc, une fois vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas de partager, de liker, surtout vos commentaires et ça, ils sont bien. Ensemble avec Maman Sylvie Loukeba Bolingo Bandicapé, on est là toujours. Un grand merci à toi, c'est lui qui est derrière la caméra, ingénieur Bellone. Donc, to Bundara Ratina Souka, malgré, mais to Bunda, Moussala Mouya Bongo, donc to Bunda. Et puis, bateau tout beau soutenir Arabiso, bateau tout beau ling Arabiso, numéro Nabiso Ezawana, bo benga, bo contacter, bo coma, et ça biso bien. Donc je vous laisse. Donc on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Sylvie Loukeba Bolingo ya Bandicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya aimer. Hésitez te boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Loukeba Bolingo ya Bandicapé. Maman Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te.